Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut la fidèle Nyon Soya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona binoye au moins na muluba botama muluba au sentiment on a profité na pesa mbote na le big boss leader à Pembe papa Sibou Mutombo depuis Allemand bote na yo et pourquoi pas na mon vieux Georges Zunga o tete la ke mafumbe bambote na yo belé mutete le asolo la ka bien na honorable Papinzi la na France docteur John Maonzo bambote vraiment ebele sikozami toujours dans les love na émission vous avez droit de savoir boza kaka na droit ya koyeba phénomène mutakalize nga nazo benga ngo mikolo yo losako balakisaka mobali ya poto mutakala te losako balakisaka mwasa poto mutakala te po keba so bobebani akopublier yo phénomène mutakala tokomi affaire papi mboma tokomi wapi vraiment ba fan ba ozozelaka ba information ndenge zalaka po Darling Love azaka songi le roi na lingara musala nanga na kiko vraiment ba information na source na minute ndenge nazo sabino Zaire za ya koningana papi mboma zaiki hospitalisé par rapport kaka ya ba rumeur oyo ndenge bima ki rumeur kutute ndenge ba publier ki mutakala so na koki koloba bongo bo excuser nga pona terme papi mboma kotela ki yango hôpital Mesa bimaki après papa bokilo na ye maman bokilo na ndenge tolande na ba source c'est papa bokilo na lobi aza mobali aza dinte ya kobala na mwana na ye bango baza famille moko baza ba famille chrétien balingaka buzo bate mobali aussi ba publier bokilo aussi ba publier na landi moi lisolo babi maman bokilo na lobi valeur ni na kopesa inga sina moni nzoto ya papa bokilo azo mériter te ko vana na mwana biso jusqu'à maintenant libala o salama ki zaki na libala o zaki coutumier nde na no basalaki religion de tikaki basala mais makamo ndenge komi boya le papi mboma pe koto na ngamu na asiliki ake kofuna ndeko na biso Solange mais entre temps pe Solange azolobake eza yete preuve moko te zolakisa ke yete ne muta publier ben vidéo wana yango na lobito ça non analyse ensemble car neto ministère on se pesa bino na Congo Check Check TV metiti maso ngi ofongola balandion so ya Congo Check Check TV ba mona ba invité na ngana za bango leo na plateau tozo ça na bango vraiment analyse oyo ya rotala ndenge vraiment mbutu ekoti phénomène mutakalize tala place memine de kolamiso mobali alongo na musala na chaîne na biso sala ka biwan awa ndinga sala ka na kin balongo lié koto yo bazolo ba mwasango baba boya na famille mwase tomboki koto yepe Solange azolo ba keza yete vraiment mutu to mekano un peu ko sala analyse bonjour Bilimbi bonjour la kanone pilipili ya muke rectification malheureusement papa mokonzabi bazolinga te abenganga la kanona pamba ko bakisa pipi la mukete asilika ki la privé lobi non lite babenga ko brosilo to tika musala la tika lisangu vraiment Bilimbi mono ya liboso na ba fan tout bazolanda yo merci na ba fan tout ya Congo Check Check TV partout bisika nyo sobolanda kabiso merci pour la fidélité na bino na chaîne na biso merci lisusu na notre papa notre boss notre leader papa Sibou Mutombo leader à Pembe place aux ali papa bambote belé na yo na profiter na pesa na mbote na ba jeune moko mibale vraiment babala na libala na bango ya esengo ya mbutu te pe basali lisusu château kitunga na bango na London o pena bateka ka biloko ya kitoko bateka ka biloko ya fresh ya mboka pour sana kuna okozala de cité place bandinzi bazala kate mais toujours propre sans oublier original Carmel. Carmela Kabamba, mon silisi. Non. Silisi bango, malheureusement na yebi na ngate ngape na tiango kaka bongo. Karine Diwa, bonjour. Bonjour Darling Love. Mon nom est Bosso na ba fan tout bazola. Mon anga liboso eza que na pesi mbote na papa Sibou Mutombo na confiance à pesi yo na biso poto le kana émission oyo et puis na pesi mbote na réalisateur na biso Metichi Manga la pesi pe ba mbote belé merci na yo pour mto ya minga
Tima. Eh, mais ça, mon comme c'est mon louba. Pourquoi? Tima. Ok. Merci beaucoup. Bilimbi, analyse d'abord et pas inayo. Comment on a des commandes mon bali, confrère, nabiso, n'enge à perdre ça, na biwan. Ba maman bokilo na ye na papa bokilo na ye bazo menancer babi il faut bakabwana na kanda wana ndeko na biso afundi ndeko na biso Solange ndeko na Solange alobi eza pengate eza na preuve moko te kezo la kisezaye na déclaration oye asalaki analyse d'abord pas ina. Merci bandeko tout balanda biso na Congo check nana posa bo pesa nga ba raison soki makambo oyo na lobelaki déjà ezongi na sima bo pesa nga ba raison. Po na lobaka makambo oyo na émission oyo to salaki awa oyo etali ndeko na biso Papi Mboma place azali vraiment Papi Mboma na pesiona na bamote belé place azali. Alors na lobaki boy dans la vie il faut koye kola ko sala bolamu parce que tout se paie ici bas. Soki ndeko na biso Papi Mboma azwaki temps ya ko sala buzoba wana te ou bien que parce que namoni darling excusez ezana mutu mo boy abenga na Allemagne. Tu as bien parlé, mais il faut vérifier l'information. Et ça, vraiment, Mouton, Nazara qui m'a à Papi Mboma Solange, à moi, à camarade, na place Papi Mboma Kenda, Kovanda Kuna na poto, ne abandon dérangé, à ça, vraiment, moi, sinaïté. Mais, moi, c'est un bal parce que dans la vidéo, il y a une vidéo, il y a une déjà que vidéo bando laksa que oh tant to moné bon bazo passer rapport sexuel na pas vidéo to benga wana to ça analyse dans des to benga on baza moi na mobile quelque part là to yebité vie privée ya moi na moi soit na Solange to yebité oh to lobeli pour le moment ça que vidéo ndenge to monaki ezo laksa que baza moi na mobile. Alors sikoyo eloko oyo ngana zo linga na condamner sikoyo eza nini la canon. Papi Mboma ozui audacité ya kotala mobali mbinga lokola yo mobali oyo ya mwindu ya kitoko okende kobimisa nzoto no ya kimobali na téléphone pour la kisamutu sans oublier que oza déjà na ba engagement mususu ozo sala nini ozo kende nango lelo siko pona nga na betele famille wana maboko papa na mama na famille mobimba wana libala wana vraiment ngana zo appuyer bino ezalati parce que soki libala wana ekozala vraiment sujet moko boye na minoko ya batu tala eza la canon eza vraiment vraiment moi passi na ndenge nini ndengo za papa mokonzi ayikaka abali la canon awa na ndako biso bandeko na yo to sepeli to saliba ba fête nyonso tout lobi kuna famille à papa mokonzi qui va publier la canon mutakala na ebimi na libanda kaka ngande kono na kobenga papa mokonzi na bisi wana mwasa ovanda na été ça fait honte eza honte ya famille le passé ya mutu eza honte ya famille ça c'est pas le passé to kontakande le présent wana eza le passé te eza le passé te la canon ozomona eza le passé te parce que vidéo na tango yé to benga on le passé te vidéo to mona on a présent omoni ata sumuto moi ça ovanda na ndako libada te benga parce que ça son famille. Alors merci na famille on a parce que ba moni ke bako kene na mariage religieuse te alors bakata relation na bango na Papi Mboma s'il vous plaît pour le moment na senga otikana na makambo bolingo ezamboka na yote alors soko lingo rejoindre makambo bolingo mais kempe kofuka maoyebi sanzambe nzamba ko sona mboka bolingo onzamba ko tsebiso ba latisa te des artistes bilimbiye au région de biso na mboka bolingo ezamboka na yote vanda na no pema s'il vous plaît na permission ndambo za yo moko te na plateau Karine Diwa analyse d'abord et pas ina yo comment ndeko na biso Papi Mboma vraiment biso nyonso to sepelaka na ye ndenge asalaka mosala na ye mais kotala lelo yo vie ya makambo ekomi ndenge bapublie ki ndeko na biso mobali a perdre d'abord mosala na ye à perdre vraiment respect nyonso bato babanda ya kopesa ye tokoloba déjà que à perdre yango lelo komi même ba beau famille na ye so nakoki koloba bakomi komenancer il faut akabwana na mwana mwasi wana balobi aza mobali te. Et ça n'a pas si mis dans le problème ou en tout cas ça n'a vraiment pas si pour la bande na biso mibali oyo bosala makambo oyo na solo ba mina Papi Mboma papa so na kota la oboye ndi na mona ka na TV en tout cas la sepelaka na makasi mais au décevoir ngai na comportement oyo
ozaki mutu moko to comme na niveau oyo ti olinga mwasi moko boy na poto e banda ba rapport na téléphone en tout cas ekiti sio na ba niveau ngana yebela ka na ndenge na moni na kona musika na moni ozaki ozaki un grand homme mais ekiti sio na niveau moko ozwa idée message na ngezali na famille belle sœur na yo mwasi na yo ko bala la famille na bango maman na papa en tout cas ceux qui moyen kozala boluka na place moko ko limbisa papi mboma po moi na binoti ya balié ayebi ke de quoi elle est capable donc boza batu moko ya ko limbisa ye pona en tout cas pona ta pona musala na ya ta pona bolingo pona mwana bino bokoko boya ye bokoko boya teke po abola abala mwana bino te pona problème oyo eza erreur eyaki eza erreur et comme la rabatu nyonso le pongo e bakie papa mbiye pardon yoka eza erreur comme la ki enga ko arriver pe un jour que papi mboma erabali mwana bino akomo bima be na fille moko boy na balwa na bino ou bien na lupango bokangam na bino est-ce que bino bokoyesa mwana bino ke foko boya na mobali ata mobala koki na ote eza erreur ekomaki papa en tout cas bolimbisa kolimbisa ozala bien pour na minute au papi mboma za na choc mo ya makasi bino msibo mona ngoka ki bomoni mutakala papi mboma na téléphone et ça di bino bete mais ye moko kolonzoto na bina minute na problème o azana on a siko azali choqué voilà abeli même pour akoki ko supporter ngote en tout cas bolimbisa vraiment bolimbisa na kombo nzambe bolimbisa peut-être na ono se komi à la prochaine fois ozongela te est-ce que le ne laksake elongene pesa ya papi mboma ya solezai ni ne lax to comme ba montage pezali mutu pas zelo ko belo basangi se comme pelika moko boy ni ne pouvait que mutakala eza ya papi mboma to eza ya yete on ne sait jamais nous appuyer bato oyo bazwaka ba mitakala na bango bazoti na on Facebook na appuyer te pas ozo appuyer parce que zolo bananu ke non ba montage eza pona nga mama zela kopianga kana te tika toke na émission na kimia pona nga na zolo baboy pour le moment tellement que makambo esi ebimi oh vraiment na yoki mawa o ebisinga ke papi mboma zali na hôpital vraiment nzambe vraiment alimbisa nzamba alimbisa au place ozali abikisa o lisusu na yebiki esala kaka pasi mais tant to sala kango to raisonnaka te ke lobi na biso ozala ndenge nini ya ona lobaka avant ko sala likambu nyonso zwana nu nzambe tia na première position soko zika nzamba lolo tia na première position ko longola bilamba te osala video mutakala soko tchenza na première position oko sala réalité ya mwasi moko boya déclarer yo bien mobali moko ayibisoke ndeza boya kisanga na panza mokorono na tala yo jamais nzamba kolongola makanisi ya mabe wana boko solo normal tellement que tozo bosana nanu nzambe tozo nzambe to chepembeni tozo mitakala na biso to cheli boso yango ezo pese biso basoro ezo pese biso oyo obi ke problème oyo komeli papi mboma yo zui courage ya kolobango ke o condamner papi mboma po famille wana eboya ye so si lelo pe komeli yo un jour o kolobanini po basi ya poto nde bakoma basi ya poto bakoma au-dessus na bino po ozwa mwasi moko ya poto boye akoblige pe avant nazala na yo il faut salanga pe boye soki lelo ekomeli mwasi na poto oyo nayebi te so ozala na mwasi na poto te nana mwasi te olingo kabelanga mwasi non supposé poto kabelanga po nana mwasi te mais na mukusi na nayebi so boye ngambi l'artiste c'est des artistes place ozotalanga bande kona biso abasi ya poto ozana poso linga mbiye pika wana ya liboso ya mibale komeka ko ebisanga teke opesanga sana photo ya mutakala na kotikala ko sala yango te parce que moi je suis chrétien bible ezoboya yango ozomona yo soki oye na vi na nga na kote yo nzambe na kolakisa yo penake nzamba lingi boye ekozala mwa pasi ata mokolo moko ebisanga ke pesanga photo na mutakala parce que il faut banga nanu Christ azana kati nanga la bible me dit o azana kati nanga aleki makasi na o azana mokili ekozala pasi yo muto mokili ko ebisanga ke pesanga video na mutakala papi mboma zande ko na biso mobali likamwe komeli esalaki pasi esalaki biso pe pasi menga problème nange ezalaki boye soki oyebi ki ozana ba engagement na o makambo mosusu ozolingo sala okota na libala botika kosakana na libala botu na bato oyo ba biso tovandi tozo raisonner mokolo nini nzambe nanga na olata alliance mokolo nini nzambe nanga na ko bala pe mwasi bato bazo epe na lati pe veste ya sika omoni veste ya jour wana ezala veste l'équipe veste tout eyaka na kati ya fete ngana ko lata veste ya $100 omoni bato musu ba na kati ya fete wana par exemple lokola Mombos Papa Sibo Mutombo aina veste na aussi nango pena Allemagne aina veste ya $1500 yanga ya $100 ekolega na vele pourquoi parce que ngande mutu na bali ozomona veste bato nyonso bako chaka na kati ya salle eza veste nanga mutu na bali mais ya $100 nazolo babongo pourquoi yo tango moni ke ozode kende déjà na ligne ke okende kobala il faut kokata ba makamusu ko ya kopesa salité na ba jour à venir
Au moins comme en place komi les lots se retrouver na kati ya hôpital obeli nzamba bikisa yo. Au fond ko la fille wana pourquoi? Tellement qu'il y a celle déjà babuzoba. Un homme qui raisonne très bien lokola yo papi mboma. Il fallait otika makambo na bongo. Obetango sabo. Pour que ezongele lisusu actualité te. Parce que tant ozoki no gofunda ipobo samba, bato bazawana kapo na koyoka. Basambi nini? Balobi nini? Balobi nini? Bato bazawana kapo balandera. Po banda koloba kama makambo papi mboma. Non, ezo sali réputation na yo. Tika jeune fille wana Solange, nenga zo wanga na ki ezayete muto a publié yo. Mais moi je suis sûr que ezakaka ba je wana parce que ayoki pasi ya makambo yo kosala awa na Congo. Famille oyo ya mwasi obali bazoboya yo. Yo wana zo senga siko pardon ke batika pardon. Siko nga soki nazala kileki ya mwana mwasi oyo obali. Ah, soni nini? No ba notambo la partout nini? Ya na yo abali zela ko katanga te opianga kanda. Mobali ni ya eno abali. Mobali ni ya eno abali. Ya no abali mobali moko boye abimisaka mutakala na Bambi yoka. Kosala makomi mama kambona nenga kanda te po il faut sur longo conclusion magesa eza problème na biso te mais teme za sujet ko ina plateau photo lo bilango yo lo bate ke famille wana yo ka santo ko na biso congolais to nzimi to boité mais pourquoi zo boya ke famille na koko limbisa obi combien de péchés to sala pendant la journée pe to lena butu to lamuki nzamba o limbisa biso mais pourquoi non yo komi ke famille ba sa osa d'accord na bango ndenge mama bokilo aboy papi mboma aza su bokilo na été mais ça mabe Ngana boye bolimbisi te bandeko nanga boye bakenga vraiment la pardon c'est une puissance qui libère. Tant bazo senga pardon il faut to limbisa. Ngana boye te balimbisa papi mboma na famille ya mwasi na ye. Balimbisa ye ba trouver pena place na mitema na bango balimbisa ye. Mais ngana zo appuyer loko mama na papa balobi na famille pourquoi? Soki nazalaki na kati ya famille wana na ko bana yoka soni pourquoi ba bandolo bananga mbi osala fiera nini? Ya no bali mobali ni mobala publier ka mitakala na Facebook. Nde place nazo telemela. Tu vois? Problème ni bandaka ici la raté. Nana ebiso ke le lok ba pardonner ba sa libana ndo na bango si jone zakata après 100 ans ba no non eko si le ko leka. Et donc merci na boiti so ba changera te mais pourquoi zo boya ke eloko ekoleka za mon pepe koleka zo senga boye ndeko na biso papi mboma s'il vous plaît vanda na notika makambo bolingo yelio te ozana mboka bolingo te yebisa nzambe o rejoindre biso na mboka bolingo parce que na mboka bolingo mabeza la kate. Je me souviens un jour ma maman me disait bolingo ça la capacité soki bolingo comment ça la passe wana za su bolingo te. Ah, natuna maman nanga pourquoi le binanga eloko yo? Abi oui, bolingo ça la capacité. Soka bolingo comment ça le passe. Soki bolingo comment tangiso ma miss. Soki bolingo comment ça la comment baby ses réputation na yo wana za su bolingo te. Tellement que bolingo za na mboka na te papi mama vanda na tika makama bolingo. Bosana na ta des ans. On vanda ki awati. Vanda ba ne bele bato bazolo bazoba la te pona nini okufaki? Ah, bato muso ba vandolo ba oza PD est-ce que okufaki? Vanda na ndongo vanda ki wana. Tikana na makamba bolingo mupepe nyonso akindoki oyo esila ochama bolongo nona se obelela nzambo azoloba ke invoque moi je te répondrai akopesa yo mwasi ya vina yo tango zokene peut-être omoni makambo oyo ekozala ke nzela ozokende wana chemin wana eza mabe ya mwasi obali ebando bimisa makambo okozala na vie mulayi te na mwana mwasi wana so bo continuer nzamba alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre zwana no temps ya ko consulter nzambe vanda kolanda makambo bazolo bakio famille bali misa po makambo bazolo bapianga kana ko bengane na plateau o famille bali misa ye ezana ngo makambo ba changer que histoire changer te pe ba soma que réputation et baby te. Merci beaucoup Bilimbi Karindi wato comme déjà presque on a fait analyse dans biso conclusion et puis conseil nini ozopesa dans les deux familles ou peut-être bazana moi ba problème vie ya marambo et comme lelo ya ndeko na biso papi mboma ndenge ba publier ki. Merci Daniel pour la parole. Un message n'engage mingi kaka pour na papi mboma. Azala en tout cas azala mobile. Azala ka mobile azala courage. Nzambe ka nda osunga. Ata batamki balobi na bango ndeni. So akepa nzambe ndeme nda trouver des solutions bien ou azala l'aise. Le loko o forcer pour abala lobi pour azala heureux. MSP et aussi maté. Mais message n'engage surtout pour na mwana mwanso asali papi mboma makambo oyo. Mama ozape mwasi. Oza bandi kwa mibali, oza pe na bandi kwa basi. Lelo soko arrivé ndeko mo basali ebo. Ou bien ndeko no mobali basali obe mobali no basali ebo. Zana na place ya papi mboma, zana na place ya mwasi na yo to bala. Ato ba beza jalousie. Est-ce que le non est
la raté. Si vous allez moi na mobile sirement vous allez moi na mobile blomba na papi mbom. Mais et simbité bo kabwani. Pour et l'autre là bo ça que consentement binomi bal, qui sentiment la binomi bal c'est là que vous ça ma camion swana. Donc ya yo au bombi au bimisi ya muninga. Au monde que est sa propriété. À salier ma B, à salier ma B ma casse parce que à salier ma B parce que yé azayi problème na bon ba bondo sa bolingo na blonde o message au na téléphone au monde que vous savez bolingo si le ko ki kake bala mwasi msuna kin yo kunu na simayo otomboki en tout cas na sepeli nango ata mukiete papa bimbi ezanga na loba pardon na sepeli nango ata mukiete courage na papi mboma en tout cas zala à l'aise ndamba ko sunga message na ngamu tsoza pona mama famille ya bokilo na yo otiko bala mama papa bozala mutema malamu ya kolimbisa papi mboma za lokola mwana bina mobile lokola jabo koti na famille na bino aza lokola mwana mswa mobile boboti sika en tout cas bo supporter vous ali problème vous ali caprice nyos voyez la bino faut supporter bo limbisa bo luka place moko ya bien ya kolimbisa e na pesi mbote na ngape na Darling Love na ndingo ya mbenge na émission na yo na pesi mbote na bafanya ya Congo Check na pesi mbote lisusu na mwana nga bébé Murphy ba o nyonso balingaka nga nde bomoni nga na komondeka mikolo na Congo Check en tout cas na pesi mino ba gros bisous wa Monique aza ba reproche à kosala nga numéro zali plus 243 89 60 89 278 plus 243 89 60 89 278. Merci. Merci beaucoup Bilimbi. To comme une fin déjà mot de la fin et puis bambote na baye. Mot de la fin nga eza et pas ya batuto balanda biso na Congo Check Check. Na pesa papi mot de la fête na ibiseka ke atika na bolingo zamboka na yete asambela nzambe nzamba pesa ye pena tant. Omoni tant ko vanda ta 2 ans. Moi so na o ana soki azaya yo. Dans 2 ans, moi, je suis sans problème. Ce qui est yoté dans 2 ans, moi, si je kimia, oyo élévation koya, oyo réputation ko bebate. Alors, na pesi numéro na téléphone, mututu azana posa à contacter l'artiste c'est des artistes bilimbi contacter ngana plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga eza Billy mbiye to bengana to komana to solola et osala bien mbote nanga pena kuna Nathalie Nano original Carmela original na pesi nanga mbote nanga e pas sans d'accord c'est place aux ali mbote belé na pesi mbote na Hervé Kunguma sananga pena kuna na États-Unis mobile ya batu ya iket sala place aux ali respect moi ça pembe alors na pesi mbote na ngai lisusu ye na benga toujours maman chérie mikolo na komo bimisa nga kombo baba ndolo ba maman chérie na yo na zanani maman mado ngoma place aux ali ba mbote belé place aux ali maman chérie na Bossanité Jocelyne Mouzitou na Paris na Bossanité Julie Mambote ma grande sœur propre Codé la maman ma grande sœur propre place Bozali Bambote belé merci beaucoup to comme les gens a fait émission na biso ya lelo car ndenge to sala la rabino ba analyse Darling Love va ne lo non commenta non lo commenter sauter to ça déjà analyse ensemble boyoki merci encore un grand merci na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne merci papa pour la confiance et merci encore na Metitima parce que toujours bon mona ba émission qui to ko makasa Metitima moi na Congo ya solo to monani check Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo